Bandeko, na 2021 oyo, fanatique oyoyo, leki fanatique comme chinois na royaume, ce que totali bien, bazate. Par exemple, mbote papa, mama, bandeko. Mbote rando na randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na oyo balingaka rando te. Mbote jeune garçon na jeune fille. Mbote bana mike na bébé. Mbote Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, soki totali malamu, avec fanatisme ou bien sans fanatisme. Botali malamu, makambo na lobi yango wana ezali. Chinois bazali fanatique moko incontestable na royaume ya le king Fally Ipupa. Soko beti na YouTube, Olandi tina télévision 2021 oyo soki botali fanatique oyo bazwa koloba makasi, fanatique oyo toyebi, fanatique oyo so batuni bino moto nini na mokili oyo na Congolais na bato mangala aza na fanatique oyoyo boyoki bango boyoki bango na 2021 oyo. Réponse est claire. Nakosi bandeko na ngai bazozo. Nakosi bandeko na ngai sardine ya Mida Show. Nakosi bandeko na ngai ya Gloria Show babanya molengiste. Nakosi ata mokete. Chinois bazali meilleur fanatique pe mungongo na bango eyokanaka. Royaume bazali meilleur fanatique pe mingongo na bango eyokanaka. Eloko lisusu ya somo bandeko. Chinois akoko kende pai mususu a se présenter pe kiaza chinois sans kobanga. Aloba penza ke non mida ngana za chinois. Chinoise alobi yango na orgueil nyonso na fierté. Tomona ka royaume aye na chemo konzi alobi ngana zali royaume. Misusu bazali azali royaume aza susu chinoise. Bandeko, la comparaison est la raison. Ce qui ngana comparer par exemple fanatique bazali otoyoka kala bazali ya maison mère azana fanatique azana bantsoi azana bato ebele koleka groupe ebele ya orchestre. Mais na 2021 oyo banzoi bazali ya kolala fanatique ya kofifi baza ya kolala. Et tant que le grand mopao azosala succès aza kobinisa biso nyonso soki boketu aza kobina. Est-ce que commanda Odombo akobina te? Bazobina banzembo le grand mopao banzembo ya Ngiama Werason baza kobina banzembo ya Jibe Mpiana l'homme qui a mis l'eau dans coco baza kobina. Abetaka toujours concert VIP. Et ça la plein à plein. Mais fanatique na bango. Bazali na bango ebele. Mais nazoloba yokanité na 2021. Yokanité, bandeko. La comparaison est la raison. Bopesanga raison na makambo nazo comparer. Po soki bino moko bokoti na YouTube. Bino moko bosali examen de conscience to bino moko bosali mwa groupe moko ya songi botongani ata na téléphone bokoloba papa raison, la comparaison et la raison.
opesi penza biso makambo tozomona o pe toyebi. Yango wana la Chine, joyeux Noël, bonne année na bino. Ba royaume, joyeux Noël, bonne année na bino. Bozali ba fanatique oyo bolakisi ke bolingaka ba groupe na bino. Ba Gaulois pe bazali ba Gaulois ya feregola. Ba ninganaki pe moke. Mais ba Chinois na ba royaume makasi. Bon, ba fanatique Héritier Watanabe bazali. Mais kombo na bango na yebi vraiment te. Nanu na yoki te. Ba Carmen Odia, équipe Indika, ba chroniqueur za Congo, bazolobela wata mabe, wata za beta, ba plein na ba fikine, partout. Menga papa robot, nazolobela, ba fanatique. Nazolobela, ba fanatique, oyo penza toyoki. O toyoki ke non, biso ba fanatique, ya la Chine, biso ba fanatique, ba royaume. Toza komona ti concert. Ya le king eza kobeta. Baganga kiteki, ba invité, ba peuple, ba congolais, ba royaume, bango tu bagangi. Eza biso. Na la Chine ya Karine Mokonzi. Karine nana badobeta ba concerté. Ba karaoke te. Propagande pe asalite. À part Obasala. Na honorable. Wivin Moleka. Avec tout le respect. Basala. Chikoyo Karine avandi. Mais ba fanatique. Bango bavandaka te. Balalaka te. Soki misusu balamuki balali. Misusu balamuki les États-Unis. Na Canada. Soki ya Canada. Bute komi balali. Ya Australie balamuki. Ba Chinois baza partout. Bakotaka 24 heures sur 24 heures. Babeta tolo. C'est nous, la Chine. Alors, ba Chinois. Awa pe nazolo bela bino. Po sepeli. Nga pe nazaya ko sepela bien sûr. Ba Chinois. Boyebi teke. Mama ya la Chine. Mama Charlotte. Mama Chacha. Mosala Nzambe. Azako teya mateya kitoko ba Chinois. Tango koti na site ya Mama Charlotte. Kota na yo, yoka mateya. Soko kosambela na miniti wana te, me yoka. Ozo tambola na nzela, yoka. Soko ozwi eloko kitoko te, wana loba papa robo. Yo ozali bilobela. Okozwa toujours eloko kitoko. Eloko kitoko ekosalama na vie na yo. Kota yoka mateya ya Mama Charlotte. Landa losambo ya Mama Charlotte. Bandelaka yango parce que wana ezali mateya. Ezali bilei ya molimo. Bilei ya mokolo na mokolo. Ba royaume bino pe bozali évité na mateya ya Mama Chacha. Mama Charlotte, ba fanatique ya ba groupe nyonso, ya batu nyonso, même ba sardine, liloba Nzambe eza pona biso nyonso. Ba sardine ya midashu, awa na kata net. Lokola mama ya mida, na nazotea te. Azo kabola bile ya molimo te. Atabino moko. Nzoto o basala biso na nkolo. Bile ya molimo, bokozwango soso wapi. Babisike zebele. Mais oyo ekosala bino à l'aise. Na curiosité ya kokende koyoka. Ya nani? Ya Mama Chacha. Mama Chacha okaka bofingaka. Mais bokende, boyoka mateya. Boyoka mateya ya kitoko. Alors la Chine na ba royaume. En tout cas, bozali ba meilleur fanatisme. Bo continuer bongo. Parce que wane zali force. Liboso ya bino moko. Avec la force ya ba leader na bino. Parce que ba leader o ya bino. Basi basala effort bakoma o bango bazali. Basala effort bino bobotama.
basala be fort bino boyoka posa ya kolinga bango nakanisa tozo se comprendre. Donc tangu ba royaume ba chinois na ba fanatique ya orchestre mosusu pe ya batu mosusu mais nazoloba spécialement na ba chinois ba oyo basali fierté ya kozala fana na ba royaume groupe mibale wana misusu wana en tout cas na yana likamba koloba te po bozalaka na bino pete pai mususu nde bazali me nayebi te pourquoi balali yango moyena lobela bafanatique ya bato nyonso ezake me bafanatique ya la Chine bachinois baza bafanatique oyo mokili mobimba ezolobela bato nyonso baza kotonga baroyaume lolenge moko baza kolobela bango partout tina sambetu yango fona lobela des groupes ya bafanatique wana po soki balobi lelo na compétition mondiale ya mutu oyo aza na bafanatique alors tolingi toyoka na internet partout baganga nalobi par exemple net youtube balobi nalingi na yoka bafanatique na bino baganga na basite na bino na yoka na tala banani baleki en tout cas ba royaume na ba chinois bango mbakoganga mingi po bagangaka deja bamilakisaka deja babundaka pe bayokaka soni te pona oyo bazali bayebike kozala chinois kozala royaume eza fierité bamisusu wana pe me ba oyo mibale nazolobela ba oyo bozolandanga boyebi papa robo akosi te abakisi me nabakisi bato esengelaki nabakisa te natie bango kaka po soki natie te bakoloba papa robo injustice biso pe toza batu ata toza kaka na de fanatique ata fanatique na nga moko azali cousine na ngai moko aza noko na nga tout fait nombre pluriel ebandi na mibale yango na bakisi mais sino te kolongola na longoli te Karine Mokonzi avec la Chine oye 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 King Fally Ipupa na ba royaume oye oye ba gagner ko gagner na likambo etali ba fanatique alors ba oyo botikali bosala makasi boyokana na lobi te bosala makasi boleka ba chinois parce que ba chinois en tout cas na ndimite bokoleka bango po Karine asali propagande te mais aleki bino Karine abeti concert te mais aleki bino Karine akotisi 3000 4000 euros c'est quoi te na kata YouTube mais aleki bino pe na nini bien sûr aza icône mystérieux descendant ya Tchombe fille bien-aimée ya général Mokonzi fille adorable ya maman Charlotte oyo aza na empire na ye na utolobela la Chine. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi JP Kiama. Bonjour, na bakalanga Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya nya danger. Donc ba la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekati sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba
Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na balinga Elengia Combat Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.